Très chers fidèles internet, bonjour, bisika bozali, bonsoir, bisika epesa melibino. Tozaka toujours na kati ya ba conseil. Oyo eza émission vérité si vérité, tozoloba biso mabete mais tozopesa nde conseil. Oyo aza na posa ya koyoka kozwa un plus eza pe bien. Oyo pe ayebi mingi aza na posa zape na ye émission zape na yo me kobetama bakute parce que tozosungana mingi baza na posa ya ba conseil. Bandeko na biso mingi baza na posa ya ba conseil vraiment oyo biso moko toza wana mpona koyede bandeko. Balobi mwasi nzambe azwa ntango kokela nane paola Schengen balobi na ndenge mokie te nazopesa kaka conseil ezosunga bandeko mingi oyo basepela na paola Schengen. A grand merci epai ya vie nanga kolivila bambote vie rami ya miss bambote na yo bambote mingi epai ye moko Floris Saoum bambote toza kaka na mpona kolobela si propriété ya bapapa ya bamama tolobela awa eza a général eza général oyo tokolobela parce que mabala mingi mpe oyoka mwasi azodeklare mpo mobali nanga mobali mpe aza na problème ya monoko ozo kodégage basolomo ya mabe na kati ya monoko mama fo yeba ndenge okoyebisa mobali na yo mpo akoka kotraite solo ya monoko wana ekoma bien kopesa sango ya malamu na moninga eyedaka moninga ke opesa sango moko boye na ndenge ya brutalité esungaka vraimen te epesaka kaka discussion kaka discussion na kati ya libala mpo moninga ondima te ke monoko na ye peut-être ezobimisa basolo ya order moko ya mabe. Ndeko na nga mobali bonjour. Oui, ça va, nzambe azobatela. Nzambe azobatela oza na plateau ya Paola Schengen babi mwasi nzambe azwa ntango kokela nane. Vraiment comme toi oza papa tolobela makambo tolobela en général basi mibali. Sujet lelo maya on ayambelaki yo mpo tolobela bamama oyo mpe bazala na baproblème ya kosukola mituna bango parce que bapapa mibabi ke bamama bazala na baproblème ya baloto basi bazala na baproblème ya baloto na mitu mais omona mama motu se toke mpe si vraiment solo ya mabe na kati ya motu mais ozolingaka kopusa pembe na papa o embrasse yo mpe papa embrasse yo omona mobali azokima na ye to mobali akokima na ye epesi badiscussion ekomi kokanisela mobali seki azala na mwasi mosusu seki abima na basi mosusu nga azotianga susu kate nga alingaka nga lisusu te mwasi akomi kotia basusi tandis ke ye moko azotia propriété ya nzoto na ye te. Bapapa misusu mpe omona papa mpe aza na badifficulté ya kosoigne nzoto na ye mibali mosusu basala bapoali na bango bakataka te kosokola mpe konika yango vraiment bien bazwaka mpe tante nyonso wana tokolobela yango papa na nga yo yanola parce que bato bazolanda biso bazwa un plus ya conseil na kati ya bomoi na bango. Ça va, merci pour la parole. Pour la papa. Oui. Papa. Passion de Mambote. Mukondo kwa majina ya mbaga njemo na ya agent. Atuanza kama tunazo kukosa. C'est la vérité. Ya agent ni nyema eti ya agent no procédé. Kwa majina ya mbaga vérité. Papa kama sio kaza kula ya agent wana. Bona procédé kwa kanisa na maboko. Bona surtout kwa papa oyo mingi bali nyema eti umuna sana mtatu kwa le melina tolo. Bona ni tukoka nyoso. Moninga mai alezi nakati ya ndafu kufuwema kusalela mai na safu na mafuta malamu to parfait malamu wako papa musaki nenda to kusana chantier ndenga kozonga ono mwasi fatigué amadi kula mbeto nebe ile pole na nzoto ese moninga kale kula mbeto kula na ino na ndenge papa mpeto ila kwa mama te mpeto ile kwa biso kwa ndo bato wala papa musoma telefone ambaye c'est comme bébé azo papa c'est zo sotina mama ne fura ngana moi ko sote ko sote ko sote la moninga bizi mais ko disposer moninga papa para kiso amesoma telefone wala te so ndi so na ngo ko so ki asema peke ko dans les salama amu kwa tate ona ga tate ko je vais faire ça demain adimena bademe kaka ndenge babiso bazelaka yesu azoma
est-ce que eza na sens olingi kosokola te me ozolinga komela yango